Mbote na bino bandeko na ngai ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tozolobela masolo ya vie. Baninga na nga na ane lisolo opesa bino meza lisolo na nga opesa nga na commentaire elo nini bino bomoni kaka nde nasala ba émission na nga nzoka baninga na nga mobali moko alinga nga kala nakoloba kutu te naza ex na ye bokaka lisolo baninga na nga franchement nakamwe yo nalobi bonga na omekopesa ngo devant la toile po ete ya pe bato boyebisanga na bacommentaire so nga nasali malamu to mabe garçon yango notanga kombo na ye te par respect ati sikoyo azolandanga alandanga na baréseaux sociaux mais atia kombo na ye te mais na comprendre ke eza ye akomelinga bamessage ebele en privé o nga na mwana mabe nga naza gentil te nga na nyokola motema na ye ti sikoyo lisolo yango baninga na ngai ezalaki na entre 2018-2019 nazalaki susu plus jeune parce que année nyonso ezo avancé mutu nyonso azokola mutu azalaki na 1 an akomi 5 ans après akomi na 6 ans ata nazalaki na 20 ans 10 ans après akomi na 30 ans bolanda kaka lisolo baninga na nga s'il vous plaît ndeka mobali akomelinga bamessage ebele nga napeseka réponse nayebisi ye soki nayaki destin en vie na oyo tongo ozala mais lokola na destin en vie na oyo te yango wana toza te mais nga na ye mpe mwasi na mobali eza te bolandaka lisolo s'il vous plaît 2018-2019 nakutana na mobali kitoko franchement papa oza mobali kitoko 1m90 aspect makambo nyonso voilà je n'en conviens pas nga mpe nasepela na ye ambali kitoko ye pamona nga mwasi kitoko nga mpe namonaki mobali kitoko na boyi te tokutani nga na ye au total nde tokutanaki si c'est trop c'est 3 fois 2 fois na restaurant une fois ayaki na esika nga naza kovanda mkolango nazovanda epa ndeko moko ayebisa yanga bombelanga ndako nanga parce que omoni defa ezalaka mutu bato baoya mpo batia bamakambo ya bacompteur il faut mutu azala apesa yanga service yango nga nayebisa problème te lokola nazalaki libre à époque wana navandaki un week-end kuna lundi nango ntongo bato baye basali mpe makambo tout était ok mais navandaki ce week-end et on a profité nabengisaki ezalaki 3e fois tokutani première fois na banzela tosali échange oh tokomela mwa verre franchement nazaki na tonton mela verre na ye topesani bacoordonnées 2e fois tokokutana tokemela moi quelque part ameminga mpe na eloko moko bien esika moko mpe ya kitoko luxe franchement azalaki un homme play bandeko na nga nasepela ye na ye tozo échanger 3e fois ngai na bito todéveloppe mwa lisolo bandeko na nga lisolo ekataki nazwaki appel 3e fois ntango tokutani 3e fois nabengi mpe na invité mpe na esika yango nazalaki mpe mwa quelque chose à partager topartage mpe sikoyo nayebisi bon yo osepeli na nga boye na boye nga mpe nasepeli na yo mais nga akosengage boye te c'est vrai na célibataire non naboti te boye na boye c'est là kayebisi nga vie na ye bandeko na nga ayebisi nga vie na ye o nga na bana mibale na Kinshasa naza na bamapasa mibale nga na mwasi esila ndenge ayebisanga bome naza na contact ya mwasi natindelaka bana makambo wana problème te sikoyo la alobi sikoyo na minute oyo nasalaki prédote na mwasi toza fiancé tovanda na ndako moko ndako ezali yanga na ye mais tozokana susu te tongi tokabwana mikolo oyo tosalaka chambre à part ndako ezalaka chambre ezalaka mibale nga na chambre na ngai ye aza na chambre na ye me nga nasepeli na yo donc eza lokola ni mwasi na kini aza na gauche mwasi azovanda na ye aza na droite nga sikoyo katikati nga nayebisi nga nasepeli na yo nangi nabala yo ye moto aza deja na prédote alingi asilisa yango nayebi te soki se asilisi mbala moko asepeli na nga abala nga boye na boye azalaki kitoko nalulaki ye mpe nyonso papa nalulaki yo mpe si tu veux ya pas de souci mais franchement ngai natalaka soki kitoko ya mutu te natalaka motema ngai naotala loin elo esika na ovanda esika na ozala ata oza no mabe ata oza no kitoko te moto ya kitoko mpe na mokilo aza te motu nyonso azala na charme na ye voilà ngai naotala esika na ozala en paix mpo ngai na beau problème nalingaka problème te na vie na ngai na une fille j'aime bien la joie j'aime bien l'ambiance et tout ngai alingaka baproblème te baproblème ezalaki tant tozalaki na collège tosala babitumba wana oza na collège ozolie bavie mais là sikoyo na baage na biso non moi j'ai autre chose à faire nga nayebisi ye nakomelaki ye message ou bien na vive voix ça fait longtemps depuis 2019 nayebisi en tout cas nasepeli non mais moi je pense que je suis pas intéressé na histoire na yo parce que na omonde clarté oza na mwasi na kini na bana et puis oza susu awa na
na mwasi bosali prédote soki fiançailles mais bozoyokana te bosala chambre à part ngai namonaki bidon. Je suis désolée, hein. Franchement, faut arrêter. Du genre, ouais, je suis avec ma femme, je suis avec ma copine, bien ma fiancée, mais on n'est plus ensemble, on fait chambre à part, mais tu vas faire ça à qui? Tu vas la jouer à qui? C'est pas moi que tu vas faire ça. Franchement, c'est comme on dit, c'est pas au vieux singe que tu vas l'apprendre à faire des grimaces. Je suis même si je suis jeune, mais n'a quand même l'expérience. Et puis, na ebi pe bato autour, na singi pe ba conseil. Nga na ebi sete na tiki nanga abenga nga na bloka nanga je suis désolé na sala bon pour na boy ba problème et comme attends sous numéro nanga moi si me aza nango na boy qui ba problème mais avant na bloquer na ebi c'est que naza nanga intéressé te en tout cas avec le peu de temps tout passé na moni nanga li selon les intéressés te nga na ki moi si na mobali zate siko ba ebi sanga na commentaire nini nga na sali ya mabe azolo bati lelo nga na nyokola mutema na ye nga na ya linga kanga nga na linga na compliqué vie na ye oh nga na mwasi na mobali te na ke compliqué vie na ndenge nini papa nanga na tanga kombo na ote peut-être sepele nanga en tout cas merci nga pe na sepele nao mais nga ma lisolo no na mona ki on solo na mona ki on kitoko te na mona ki on compliqué franchement nga linga prise de tête te na mona ki on compliqué donc atana lingio na ebi ki na gauche moi si akin awa donc na mona ki on bizarre donc bande ko nanga boy na ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt.